Karine Mokonza go aussi la te aussi la mukolo ya tia mutu na se Karine sala de o asala na ya presse o ambozo continuer nini susu nini susu oyo ki mambo bimite tout ça ensemble lo banane Ken pena ako mobali ya Fifi Siwa. Mais on est ngana tuna zini ayo zala bwendenge ni. Oh, pegitita. Oh, non alors comment Binesko bo bangoloba. On na bangoloba ngana la monité na éviter. Ata sivano ka songa. Yo kaka belezo mais na monité. C'est un abiso Fifi Siwa 3 jours na flat na Ken pena. Flat mo ba côté kuna ubu. Ya Virginie Manganga na Marlène Kasanga. Na olinga pena ko kota ngote. Na olinga pena ko kota ya ngote. Oso comprendre? Na olinga kota ngote pourquoi? Comme Gloire Olangi alaki bien na Karine Mokonzi. Gloire Olangi so alaki bien na Mokonzi. Ne na micho na Paris. Tonga to recommander ka ba mama autorité bo tinele 5000. Alonga gresa ya. Ye moi c'est mbongo na ba mbongo na ya. Aza maloba mabe. Munoko. Moi munoko ebetsa masoko fimbo. Lelo yebisanga batu tout bakenda poto tozui ba Juvenal tozui Jazz Kavulu tozui couple Mbelenga tozui Ninio tozui Malolo Pamela Shekola tozui Nanio tozui Juvenal Kibala yebisanga nana na vie koleka Karine moi frère c'est ma miete succès wala no ande kona biso tolo ba vérité to zili ba yamba yebisa même ba château rouge otambola ngona okita omona bena groupe ya ba c'est ma iba yambi ete asala interview anga mega kana chef qui t'en peut-être pas Jini ba oyamba ko leka Frank Semai na ave na biso na tilo kole na Paris bomo ni au moins bena ba maman autorité bena ba bimi au moins bena ba na mambo ba la chinois au moins bena Karine Mokonzi bena Cortez zili sur la mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tozana number 1 Mokonzi bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague de loi sur le biso marambia Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon peuple siga, il y a maman na ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo, potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka yoka, baloba JB Kumaluta le pétrolier, a Elbiso Victoria TV. Donc à luta continue, Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. Il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a Bino Sida Bilé l'a confirmé. Nana Roboya. Donc, ils sont tous abonnés massivement. Dans une idéologie européenne, Botonana. Pour Bolanda, faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 na Bango, c'est JB Kumaluta, les pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé l'a Victoria et Certa. Amen. Bonjour et bonsoir na balandinyo sur Congo Victoria TV. Oya bino yo normal ba ujira de la France congolaise obolinga kamingi mwana bato bolinga donc un grand merci à mon boss JB Kumalunda donc merci beaucoup à toi mon boss et pourquoi pas toi Jelima gros bébé merci beaucoup et mes condoléances à toi. La silence aux alliés en tout cas pour moi tous la mawana yo tous en non cœur avec toi donc la bonne guérison pe na yo moko sous Jelima gros bébé merci na bato tout balinga non mais ba ujira de la France congolaise là je vois ya William Chenika da Moka bientôt Bumbi, mon papa d'aide de d'aide, il y a le aussi de la Rumba congolaise, il va t'en bien aujourd'hui, merci à toi. D'abord sur le parc, papa Fouga, Balengi Binomine, en tout cas vraiment. Tout à l'heure, on a eu un bel abino Zili Kumbi, babi que non papa Berry sur la masoro, ils ont tellement ébellé. Signa za mosa le ba. Allo baka kanza ma kambozo maka toucho belé tout à l'heure notre Zini Kumbi wana zokota papa Berry donc. Pour des Zini ya ma be, Zini za ya silica, Zini za fâché, mais ton sur mama libala Zini pesa awana kati, pour kabe ite Zini azobala, tout sur mama ba charge. Maman Karine Mokonzi nenga sili. Donc maman ze belé faut toi je dis d'abord bonjour à Zini. Bonjour aux gens de la presse, bonjour à l'internaute tout botal et merci beaucoup na Bogard de la presse, surtout on a Bogard na presse, Bogard de la presse à la moi na Moulouba donc Luketo pété. Ça jamais Zini Kumbi l'international. Je confirme encore une fois de plus yo ne makam. Merci beaucoup. Internet tout le monde sur ça. Merci beaucoup donc on a un retour salaranaï donc Bogard de la presse. Merci beaucoup na Tita Lentelo et merci beaucoup na Tina Lash. Merci beaucoup na Myriam Maboula. Voilà madame. Merci beaucoup na Maureen Bola.
Merci beaucoup na Musée, merci beaucoup na Lols, merci beaucoup na Drake Mbaye, merci beaucoup na Batutu Baza Mouna et vous permettre nga ma ma beza Rolinda donc merci beaucoup na Darcel ici. $100 c'est rien pas naé et merci beaucoup na Paul Venture ma fouille là je reconfirme avec force. Merci beaucoup na Paul, merci beaucoup na Blaise Nseka les bogards de Soutougar. Motema et trésor beauté pembezo somune de réglage. Merci beaucoup na JSM pas de vidéo. Merci beaucoup na Maïsa de Breda Mutuli moi Mutuli Ker Mutuli Jamba Mutuli Ker. Voilà. En tout cas, Zimi Koumbi. Voilà. Boni basangwa Karine Mokonzi la baronne balobi la baronne. Karine Mokonzi alinga kanini. Karine Mokonzi azoyo kanate. Karine Mokonzi bité babike ko felo mais bende ba moto. Question au mututo tunangango Karine Mokonzi asili. Oh Karine Mokonzi yora ce qu'on a ebisayo. Paix à son âme Evelyne Kamo Lopez a outo kufa ba titre boche comme Karine. Bat bazela ki Karine Mokonzi alobela concert ya Fali Ipupa. Bat bazela ki ba mona Karine Mokonzi na concert à Fali. Mutasida ko sala bongo. Peut-être on a banga pona ba combattant ba beta eh. Te ba beta pour nia pour ba combattant te mwana ba combattant. Oyoka vena biso bo question ba Karine Mokonzi konta ko oyoka te. Mwana ba combattant donc Karine Mokonzi a aussi la te aussi la mukolo ya otsa mutu na se. Karine sala de o asala na ya presse. Oh déjà lelo abimisi ba maman autorité to mona ba maman Barbarita Mukulu to mona ba maman Nana Béton to mona ba maman Cécile to mona ba tout ebele so muta bonga aussi la ndeni bakitsa $8,000 atayo moko bakitsa $8,000 Karine Mokonzi asilite batutu boyo kanenge zini kumbalobi Karine Mokonzi asilite Karine Mokonzi la baronne azali toujours mais makambo zo continuer nini susu oui, qui m'a bimité. Ça semble. Lobanan. Ken pena a mobile ya Fifi Siwa. Mais on est dans tous les zines. Ayo zala bwende. Oh, Pegitita. Oh non, alors comment on dit Pegitita non, yo informé. Pegitita non. Ngala yena tout Balobi ni. Ogomi Ken pena debo. Nani. Obi produit la Fifi Siwa. C'est un abisa ma Michel comme n'yara. Bibi Kapinga. Te na boy. Na Bibi Kapinga te. Abotiko pour la. Quel pena 600 d'âge à tout si passé à Moutou. Oh. Par rapport à Paris quand même. Yagana non Pegite, Yagana. Voilà retard Paris ka Ken pena. Et bon Malika, tu go Malika na Laura, tu sais que c'est que na mon à ce niveau ya Malika na le chute, ya na Laura chute. Donc, Pito Palais. Fifi Siwa, na Bibi Kapinga, Romi Basia, Ken Piana. Non, c'est faux. C'est faux. Est-ce que Yaka no papa yo Yaka Lucasité. Tenga no ça ngana nena yebite. Bozo banga Malika. Po so kika so lobika bu. Na banga nani? O banga Malika. Oh. O banga Malika. Na banga Malika ndi. O banga Malika. Yo lobike Fifi Siwa na Bibi Kapinga Romi Basia. Ba ba raté marché. Ba raté marché ndeni. Malika raté marché. Ba raté marché pa Ken Piana. Yo za ba preuve. Bango tout ba na miso mo pa Ken. Yo za ba preuve. Oh. Biso bo bangoloba. On dit non bangoloba. Ngala la monité na ebité. Ata sivano ka songa. Yo kaka belezo mais na monité. C'est un habito Fifi Siwa 3 jours na flat na Ken Piana. Flat mo ba côté kuna ubui. On ba côté mzela mai. Oh yo bino. Karine Mokonzi d'autorité morale. Voilà niveau na haute quoi. Mais Mamou Pegi lobby internet c'est bon manarateur. Ah biso na tina lâche to moi c'est mobile ba tutu ba yebi to bala na kala trop c'est normal. Internet c'est bon manarateur. Ah yo be ba ko sa ina zemi. Et bon managité. Ba be uto longola ngo bon managité donc internet c'est bon manarateur. Bon to linga to vérifier si réellement na limité. Bibi Kapinga ta bibi azawa ken azawa. Mais coupe costume. Oui. Et costume na Bibi Kapinga. Ken na bibi na limité ah bibi ba niveau ken. On a pas niveau na yena siwa. Bon na yebi pété. Wana pegi wana photo na pegi. To ko dire so émission. Wana la galerie na yebi te solo bonjour yaya. Léo comment na sœur na biso Marlène
na c'est on a biso sala na antenne a Virginie Manganga discussion que les ont kofinga na liwa o dali Virginie Manganga lobake no Marlène kuna mobile ya sundola na bana vivre na poto te ya vivre sope na mboka nini kuna do azandre réfugié donc kei pende zong na habité que no taki yo oza pe confort na ye confort na bango nyonso par exemple na habité so bango banda boso na yo te yo banda bon na rolo ba pena ke mambo ya fifi siwa et pardon mambo ya Virginie Manganga na Marlène Kasanga na olinga pena kokota ngote na olinga pena kokota ya ngote ozo comprendre na olinga kokota ngote pourquoi Marlène Kasanga na fifi na fifi siwa stone Marlène Kasanga na Virginie Manganga makamuna bango nenge banina nenge sukeli na yeba ke bandeli pe suka mais na liko kota na kate parce que si babomaki moto mutu na kolo belaka mingi eza Malika tika ko finga Virginie Manganga na ba face Malika kota par rapport que non Marlène a grande sœur na oui toyebi Marlène a grande sœur no toyebi mais est-ce ko finga bona ba Facebook Virginie mukuse Virginie nezo sala piente grande sœur no me babongisi na bango déjà ba yoga na bango déjà ba sololi toza même groupe ba yoga na bango déjà ba sololi mais tant yo finga bongo c'est pas bien Malika ibinde to sola vous comprenez et na minute yo ya komonaka lelo batutu baliga internet na batu TV na batu mais ba en retard parce que nzambe na bango déjà zali likolo na plafond Karine Mokonzi ou azana plafond ah mais Karine azosila te Karine Mokonzi azosila j'ai la presse ngana bano Karine agosila te to maki par rapport à oluko tozaina drag mbai na matadi 2 jours to koti na boîte moko boye drag aganya bi papa very boye bani hein c'est Karine babela bena zini kumbi papa very de Karine Mokonzi na matadi tokenda Brazzaville na Fenech chef Mokonzi to kota na boîte moko boye comme nango contrôle technique ba charger oya Karine Mokonzi oya yango ni lelo batubele ba lobela su Karine te ba yaki na ba intérêt mazo ba vie ba kima bazo ba vie na ba site ba kima so comprendre to timbeli bango déjà mais Karine a retiré là aussi la tengam na ebisu yo wana fo yeba mais bino pe ko to bo panzani ba charge bo panzani te ba charge ba panzani te ba charge ba panzani te ko lobela Karine ndenge zaki les premiers ani na kata ba charge na mbuma mo mabe akotaki quel mbuma mo zaki na to rotanga communauté a konzi Karine a aussi la te les problèmes eza nini batu ne bandima omoni lelo mame mili a comprendre que Karine a makambo. Tous aurez exemple à Juvenal qui bala allait la problème opération Karine a bengi garaboye mbala moko Okosha Kabananga $1200 va saler opération. Amoni so Glory Olang ala bien na Karine Mokonzi. Glory Olang so ala bien na Mokonzi. Ne na micho na Paris. To ngato recommander ka ba mama autorité bo tinele 5000. Alongo Grèce ya. Et moi c'est mbongo na bambongo na ya. Maloba mabe munoko. Moi munoko ebetsa masoko fimbo. Eloko bomande ko na biso na munoko mabe. Vous comprenez? Munoko mabe. Lelo yebisanga batu tout bakenda poto. Tozu ba Juvenal, tozu Jazz Kavulu, tozu couple Mbelenga, tozu Nino, tozu Malolo. Pamela Shekola, tozu Nanio, tozu Juvenal Kibala. Yebisanga nana na vie ko le Karine. Yo somo nanda wa Juvenal. Yo somo nanda wa Jazz Kavulu. Yo somo nanda una bango. Bato tu natangi yo somo nanda una bango. Mesdames somo balingo sa ko misa vie na bango. Internet ma monnaie la raté. Ngaso na ge poto fo batbaye magazine zo vanda wapi internet yango wana ze église te. Internet yango wana. Koza songi so pe koza ka soye ka kopoki. Zini o mesina na mama autorité. Vini so a ke poto ba le mbeko le ka Frank Stemai. Frank Stemai ba yambi. O Frank Stemai ba yambi te succès wala no ande kona biso to lo ba vérité to. Zini ba yamba e. Yebisa même ba chateau rouge au tembo. Mono kita. O mona bena groupe ya ba. Frank Stemai ba yambi te à seule interview.
anga meka na chaîne qui t'en peut-être pas paiement non Jini ba oyamba ko leka Frank Semai na ave na biso na tilo kolé na Paris bon mon au moins bena ba maman autorité bena ba bimi au moins bena ba na mambo ba la chinois au moins bena Karine Mokonzi bena cortège ici Balbaye mako ba zoaye mako ba même petit château rouge le problème est nini ken ba même na château rouge le roi ngulu hein ken na salon ken aso na ba maman ba teka ba tomate ba céleri na château rouge alobio ay na château rouge ba maman na ba teka ba céleri na ba tomate ba maman na ba Ken ba teka ba céleri na ba tomate oh ba ya on to mona ba maman so ba ya ba somba sikida ba maman so ba teka na ba gambela ba maman ba yamba Ken piana kebe na yamba ke bongo ba maman ba teka ba céleri ba matungulu na château na ba kanzaku o yaki nango ba yamba Ken batuana Ken ba yamba ba ne ke mo boni makina ba mère lokwa ba génie maman génie Kasai ba mère na so ba maman Jackie Watunda Maman Percy Matoné. Karine Zana Batoumo na biso. Tara na obela malaria na sesi d'examen. Mutu mo benga yo ivoa na ya okauka. Zinini non obela malaria ba nini. Mbonga ba kisi na sio efongoli nga mama ovua. Et puis malade vide. Malgré nos bakisi mais malade vide. Non, té. Merci Seigneur. Moni Ken Fenato gagné na télévision lobi. Merci na nzambe nenga botola biso fali. OK, nzambe mutabota falite. Abosani ge mutabota muteza mama. Kotwana Ken aller la moi vertige. Si on a merci na mama nenga botola biso Karine Mokonzi. En moi lelo soki déjà mutazui 200 € na ye. Po bino ka basi mwara soin na TV hein. Mi bali pena soin to ara mingité. Oyebi timam na loba. Peggy Titan. Basiga mbara moi soin na TV balanda Karine mais mi bali pena soin na TV to ara mingité. Tose belete. Mi bala soin. Toroza ba 4 ou 5. Ebele ba salité. Ebele ne maya mayebo. Ebele ba. Peggy songi. Peggy za soye awaki azongi aya boka zongi. Peggy songi papa veve. O mona ngonte Peggy. Peggy songi te Peggy alo ba toujours vérité. Moni biso ba auto za ba problème na ba tout pour na vérité. O moni vena biso na ti le collé. Je suis Nati le collé. Viens à Betami Lumbe na Paris mais à l'anti ba on ga mettre. Viens Rabou. Display. Ah, bien on a Nati le collé félicitations. Il y a Nati le collé. Ah oui. Allez là. Ngiri ngoto te. Wa mwana ngiri. Eh, y a Paul Venture m'enfuit là. Il y a Paul Venture m'enfuit là donc au channel de la presse. Merci beaucoup. Tu as dit déjà que Mambo Nezo Kendele et Kende bien. Pour la mise actualité. Yeah, exactement. Actualité zate. Tokundi de Evelyn, tokundi de Didi Kamala actualité. Kenny, a outine poto ma actualité. To c'est la mami de YouTube. Asala wa rosala Karine Mokonzi pour actualité zonga lisu. Na benga yona mami pardon. To kufa. Le 24 bientôt YouTube va clôturer ba bozo mbongo te. Sala ka mwelo ko moga ya bongo to lobela. Tout ça va maman vérité. Ngora so Karine lobite ti mo esi la bokufi. Ah, t'es la songi. Ya Jojo wa ole la yena mame mili. Ya Jojo wela nani? Ya Jojo yena mame mili. Ba ole la Jojo na Frank Semai. Ba wele ndeni. Peggy tika makamoza TV tika. Oh, mais yo boye ba wele ndeni ya Jojo. Ba wele ndeni. Il paraît que ya Jojo fa pesa mame mili mbongo Frank Semai bi que non on pesa été yango moni que non mame mili aza ya osilika comment ça fait que non manani ya Jojo ngona ina bo pesa ngambongo c'est que Frank Semai pa bimaka na ya Jojo. Ah voilà on dévoiler bon on a évité on a ebisaki on a bi na pesaki déjà na souhaitaki déjà ba bonne fête na ba maman nyonso monde soroza la mwana mobalo ko mwasi na souhaiter yo soroza la mwasi na souhaiter pega yo donc yango na ebiso ke tito ma 2025 mi balba optika la minute na monde la presse. Ah bon? Meto yebanit. En tout cas, papa vérifie ton souka. Comme silico et ni nango.
Babia Biwa Ibra. Babo ma mbali kuna. Yo journaliste au Samsa pas. Dama kam na koma na restu. En tout cas vraiment ba bo panza ujande la presse sango. Kai okoni makasi. Non. Papa ndele na zaki mukie na zape kam kana tikape kam kie. Yo sakana bamboka libana stress yo moko. Wana mtolandelo te. Ndeyo saboye. Imuta landelo. Muta nabi ko fana kene muta fani bo ozole. Ya Paul Fantoure ma fille là je reconfirme avec Paul. Merci beaucoup à les profs. Je suis reconnaissant. Merci beaucoup à chef Feneg et mon condi. Merci beaucoup à Darcel et Izé. Nazo signaler ba tout patch au RFI azo ke Turquie pour na mon héritier. Bon mon niveau ba ba yamba patch au RFI kuna. Moi na muteke déjà na Turquie, ba na Turquie. Bon yamba journaliste du peuple. Patch au RFI Fatih Beto. Donc yaza lege a Kamere. Bagé no yamba déjà na Turquie wana donc Kisinjo Rapazoya. Et merci beaucoup à tout bolinga zini kumi papa veri Drake Mbayi derrière la caméra Lols donc on a tout musée bino tout donc Ise Darcel et Ise maman libala nonatina ezan coutumier religieux Boma moto merci beaucoup à Karine Lelo je te confirme avec force merci beaucoup à Bino libala ezate bye bisous bye. Sur la Mamba site, ce total Mamba site c'est 001. Donc tous en number 1, Mokonjabas, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Là de télé sur le Libiso Marambéa. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a ma maman on a ndenge nango. Donc total la Victoria TV, na ndenga indusa na ndenga makambo, pour tous ba news à l'élo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV. Donc à Luta Continua, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a Bino Sida Bilé la confirmé, Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen, boton nana. Obolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé la ndenga indusa. Victoria Certa. Amen.